le sako pe mabenisi mingi na bino banso na kombo ya mokonzi wa biso Yesu Kristu oyo azali bobelese nzela se moko oyo ezomema bato epai ya Nzambe Tata. Nazali kotondo Tata Nzambe botondi pona libakuli ya apesi ngai lelo po elingisa ngai nasolola na bino matali liloba lia ye. Lelo toko aborder deuxième partie ya mutuna mwa biso. Lolenge nini peuple ezali opprimé ozoka pasi to ekolo ezoka pasi ekoki ko éviter misère, ko éviter pasi, occupation pe domination étrangère. Ezali wabino ndeko Tito Ngbanda boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu liloba lia Nzambe elobi nini. Na eteni ya liboso tomonaki ete soki peuple to ekolo elingi ko éviter pasi, misère, donc occupation, domination ya bapaya, to servitude, peuple wana to ekolo ena esengeli eteni na Nzambe ya solo. Donc cette nation doit tenir avec le vrai Dieu en évitant les deux types d'idolâtrie qui aveugle. Sengeli a évité idolâtrie. Idolâtrie ezali ko kumisa banzambe mosusu. Banzambe mosusu ezokolala sabato pongi. Tomonaki type ya liboso ya idolâtrie ou ezali sakabato pongi. To elali sa peuple to ekolo ezali kotia Nzambe na deuxième position. Na deuxième plan. Et puis, deuxième type d'idolâtrie, où ils ont là les sabato, ils ont là les peuple, to mboka, to ekolo, ils allaient le sambo, ou bato bazoko adressé ango, na Nzambe ba obenga Yesu. Et na sukisaki intervention nangai, to eteni ya mili bulboso, ya motuna mabiso na sukisaki ango eke, esengeli to kima idolâtrie. Na eteni ya mibale ya lelo, ya motuna mabiso, toko kene na liloba lia Nzambe po totala makomi. Makomi mae matali mae Nzambe Tata aloba concernant ba idole na kati ya liloba lia ye. Ndeko mwasi ndeko mobali esengeli obomba na kati ya motema mwa yo. Ete soki bolingo bwa yo pona moto mosusu to pona eloko eleki bolingo na epai ya Nzambe yo oza idolâtre. Cela veut dire que eloko wana to moto mona akomi Nzambe na yo. Idolâtrie elingi koloba ozoko kumisa eloko mosusu koleka Nzambe. Okamati eloko mosusu ekomi Nzambe na yo. E ba idolâtre ezali bato oyo ba yinaka Nzambe na misala mia bango na mayeba zo sala. Kozala parmi ba yimi to bato bazo yina Nzambe te. Il faut za parmi bato ba lingaka Nzambe. Soko lingi Nzambe sengo bomba mibeko miayi. Liloba Nzambe ezoloba nini na buku ya Lévitique chapitre 26. Toko kene na Lévitique chapitre 26. Nzambe azoloba alingi teke bato basala ba idole. Idole lingo sale loko ozoka matango eloko ezoka mata place ya Nzambe ya solo. Lévitique 26 verset 1 elobi boy. Komisala ba idole te. Ko telemisa yango te. Ba image taillée to statue ekeko o bozotia yango na mboka na bino et vous le placerez dans votre pays. Bokotia eloko moko te pardon. Bokotia eloko moko te na mboka na bino. Oyo ezali na elongi esalami na elongi na bazongo mabanga bosali na yango po ete bofukamelaka yango. Oyo ezoloba nani Nzambe moko Nzambe na yo. Yawe Nzambe na yo. Donc Yawe Nzambe na biso alingi teke to sala ba idole. Alingi teke to telemisa ba image taillée to statue. Alingi teke to tia na mboka na biso libanga liye ezali orné na ba figure na bilongi. Po ete to fukamelaka yango Nzambe alingi yango te. Parce que Nzambe alingi teke ba adorer Nzambe mosusu. Nzambe alingi ba adorer obele ye moko.
En plus, il y a ba idole physique auto monine ba salaka bikeko bazo fuka belango bazo ko kumisa yango. Nzambe azo lobela biso na buku ya Ezekiel que bikeko mususu ba idole mususu ekoki kozala installé na kati ya motema ya moto. Et toyebi ete figurativement motema ezali parti ya munene ya mayele ya moto. Nzambe mokeli azoloba ete na buku ya Ezekiel que ba idole bakoki kozala installé na kati ya motema ya moto. Motema ezali oyo eza sikoyo Nzambe atalaka. Nazoloba motema oyo epompaka makila te. Ezali motema ezali siège à vie personnelle ya moto. Na Ezekiel 14 verset 3 liloba Nzambe ezoloba eke mwana ya moto bato bana bazoko kumba ba idole na bango na kati ya mitema ya bango. Bazoko attaché regard na bango likolo ya nini? Likolo eloko ezokpesa bango na kati ya iniquité. Alors, bato bana, bato lolenge lona, esi nga na komitika bayako tuna ngai makambo. Yo soko oyebi ke yo kumisaka ba idole. Okumisaka ba nzambe mosusu. Yo ko kende pa nzambe ya solo te pa koyoka yo te. Na boyebaka ete Zabulu, nzambe ya se, ya batamaka. Na lolenge ya ba nzambe mosusu to na ba idole. Esengeli biso bato. To fungola miso. Po to kpeya na motambo ya ete. Po ya yaka bote akoye panote alobi tanga Zabulu ngenga yo. Non. Ya ko utiliser soit bikeko ndenge bato bazokumisa to kombo ya Jésus to ya Maria to kombo ya basantu eloko akoluka loko mosusu. Ya ko linga te kembo ekende pa nzambe ya solo. Alingi kembo ekende pa na ye. Mais soko azwi kembo ango te akolinga te kembo ekende to na eloko mosusu to na moto mosusu. Alors il faut ofungola miso. Parce que munguna na biso ye azaka ko adapter toujours ba plan na ye, ba système na ye, ba méthode na ye à chaque époque. Na kati Ancien Testament, il y a utilisé ki ba idole hein. Ba idole ba statue bikeko ndenge na ndenge po alongola a éloigner adoration ya nzambe ya solo a diriger ngo vers ye moko ba kumisa ye. Alors, est-ce que boyebi liloba o ya nzambe to maenzambe tata aloba na bana Israël au sujet à ba faux nzambe, ba faux dieu. Nzambe alobe bango makambo ebele hein, concernant a faux dieu a attirer attention à bango po ete ba kumisa ba faux dieu ete. Liloba nzambe ezoloba nini na buku ya Jérémie chapitre 10, to kene na Jérémie chapitre 10. To kotanga verset 1 à 5. Yokali loba ya Yahweh oezoko azopesa yo maison tonda kwa Israël. Lelo Israël ya solo ezali composé na baoyo babotami mbotama ya sika. Bango bazo former Israël o ya solo. Verset 2. Yahweh alobi boy bo imiter nzela to voix ya ba bikolo biyete. Bo banga ba signe o ya likolo te. Po ete ba nation wana bikolo bina babanga ba signe wana. Verset 3. Po ete coutume ya peuple eza bobele vanité. Bazokata nzete zamba. Maboko ya ouvrier ezo travailler na si bomona kango bakati nzete na zamba bayena basale yango ba moto. Bakomisi nzete lokola moto. Ezali ekeko. Ba embellir yango na soit na argent to na or. Bati yango na basete to na marteau. Basale yango bati yango po eningana te. Banzambe bana to ba faux dieu wana de banzambe sont comme une colonne massive. Banzambe bana banzambe ya faux wana bango balobaka te. Mais bien que balobaka te mais batozo ke no lobaka epa na bango hein? Le banzambe zoloba ete bazokumba bango bikeko bina o bato basalaka kati nzete na zamba basali yango bato mosusu batia na kingo
bakumba kango po ni po ete bikeko bina bikoyo kotambola te. Nzambe alobi kobanga bango te. Bakoyo kosala mabe te. Pe bazali incapable ya kosala malamu. Bikeko bina bazali incapable kosala malamu. Nzambe tata azoloba na biso nini na buku ya Jérémie chapitre 10 verset 5. Tu kotanga yango. Jérémie 10 5 elobi que banzambe bana bazali kwa une colonne massive. Bango balobaka te. Bakumbaka banzambe bana po ete banzambe yango bakoyi kotambola te. Moni moto asali ekeko me tiango na kingo to ndenge musu azolata yango. Nzambe alobi kobanga bango te. Po banzambe bana bakoki kosala yo mabe te. Car il ne saurait faire aucun mal. Et bazali incapable ya kosala malamu. Donc biloko moto banzambe alobi awa ya liboso banzambe bana bazali comme une colonne massive. 2 banzambe bana balobaka te. 3 banzambe bana bakumbaka bango. Pourquoi? Parce que bakoki kotambola te bango moko. Kubanga bango te, kubanga banzambe bana wana, banzambe wana te, kubanga bango te, po bango basaka nini te. Bako salo mabeti. Ne saurait faire aucun mal. Et puis banzambe bana bazali incapable ya kosala malam. Donc Yahweh Nzambe azoloba ne craignez pas ces dieux, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Le banzambe ezoloba nini na biso au sujet ya ba idole. Nzambe azokebisa bana bae. Tozolinga ke biso tozwa lisalisi ya nzambe ya solo mokili. Nzambe pe ayebisaka bana ya Israël bakeba na ba idole, bakumisa ba idole te. Tokene na buku ya Psaume 115. Psaume 115 Tokutanga verset 2 à 8. Psaume 115, verset 2 à 8. Pona nini bikolo bine bizoko loba. Nzambe na bango azali wapi? Bikolo, hein? Bazotuna, nzambe na bango azali wapi? Nzambe na biso azali o likolo. Asalaka nyonso alingi. Verset 3 wana. Nzambe na biso aza elimu pe santu. Aza o likolo. Pe asalaka nyonso alingi. Par contre, nzambe oyo ase. Ya kosa nyonso tu alingi te. Hein? Parce que yaza limité. Hein? Nzambe mokeli azali tout puissant, azali omniscient, omniprésent. Ako sala nyonso alingi. Verset 4. Ba idole na bango. Bizali nini? Argent bongo, l'argent or. Ezali misala ouvrage ya loboko ya bateau. Bateau ne bazo sala yango. Ba idole wana. Oh, basala kango batingo na bandako, na chambre ya bazo kumisa. Mais bateau ne bazo sala yango. Ezanza menda sala yango te. Ba idole ba nation wana bikolo bina ezali argent na or. Ezali ouvrage ya maboko ya loboko ya moto ya bato batone basali yango. Ezali ouvrage ya maboko ya nzambe te. Nzambe nda sali ba idole ante ezali batone basali ba idole azwi nzete na nzamba asaleli yango idole nzete wana ekoma nzambe na ye. Mais c'est vraiment regrettable. Yo kamata nzete na zamba. Nzeto nzamba sali. Osali yango. Okomisa yango nzambe. Po okumisa yango. Le banzambe zo ba la verset 5. Que ba idol wana. Bazana monoko. Me balo bakati. Bazali na miso. Me ba monakati. Ba idol ya ba bikolo bina. To ba fo nzambe ya ba nation wana. Bazana monoko. Kasi balo bakati. Ba idole wana. Ba fo nzambe wana ya ba nation. Ya bikolo. Bazana misu. Kasi ba monakati. Misu mina e monakati. Kasi curieusement.
bato bazo kende epai ya ba faux dieu azala moto nde adesine akati nzete abongisi nzete wana atina miso yango ezali mais ezomona te mais moto azokende aloba na ye baza na batia mpe matoi yango mpe bato yango banzambe yango bayokaka te mais bato azocontinue tota yango tout à l'heure na lokola toza na psaume 115 tokende na verset 6 baza na matoi mais bayokaka te baza na zolo mais bakosentir te voilà mais comment okokende pa ya moto ekeko soi-disant nzambe ozoloba na aza moto akati nzete adesine elongi matoi aza na matoi mana ayokaka nango te mais ozokende ozoloba na ekeko mais eza confusion donc ba idole to ba faux nzambe wana ya bato ya ba nation bikolo eza na matoi mais bayokaka te ba idole wana ba nzambe lokuta wana ya bato baza na zolo mais na zolo na bango bakoko sentir eloko moko te. Verset 7 bikeko bina to ba idole wana baza na maboko mais bakoko simba eloko te baza na makolo mais bakoki kotambola te bakoki mpe koproduire son te bakoloba te rien mais bato bazoyeba te ke derrière nzete wana eza ba esprit diabolique nde bato bazokende ekokumisa parce que zabulu soko azwi gloire directement te ya kobatama ya za akobatama nsima nzete nsima ya eloko moto azolinga yango mingi sika na kati ya buku n'importe où kwa yo tiango liboso mais yo ozokasa ke nguya ezouta na singa eza na loketo to na ekeko nzete ekeko tsali na ndako non ezouta kuna te eza ne ba esprit diabolique ne baza nsima ya biloko bina. Verset 8 baza kokana na bango bae bato banso oyo bazo kofabrike baosala bikeko bina na bato banso oyo bazopesa confiance na biba idole wana bango mpe baza loka bango touti kotanga awa liloba nzambe na verset 8 ya psaume 115 elobi ke bato oyo bazo kofabrike baidole wana oyo basalaka baidole wana banzambe oyo ya lokuta wana bango bazo se rassembler na bango baoyo bazo kofabrike bazosala baidole wana bazo se rassembler na baidole wana bato banso bazo se confier na baidole wana bazo kokana bakokeli mpe na bango donc bato banso bazo se confier na baidole wana na bafaux nzambe wana bazo kokana na bango na nini touti kotanga touti kotanga ba idole ya bikolo bina banzambe ya bango ya lokuta wana baza na monoko kasi bazoloba te ba idole wana o bato azokumisa banzambe wana baza na miso mais bazomona te ba idole wana banzambe ya lokuta wana baza na matoi mais bayokaka te mais bato bakende oloba wana bango bazoyeba te bazobana ba esprit diabolique o baza nsima na biloko yango donc ba idole wana baza na zolo mais bakosentir na yango te donc nzambe azokopesa biso badetail chaque fois que bana Israël bazalaki koservir banzambe ya lokuta d'autres dieux bazalaki kosubir baconséquence omoni so na ndako no so oza na prise ya courant oyebisi mwana kotia mosapi na te na prise ya courant yo obimi na okei mwana be yango papa apekisanga natia loboko na prise oyo eza ndenge natia no na meka nano soki ati eloko nini osala akozala électrocuté hein? Est-ce que yo papa ne moto osali ke yaza électrocuté non ezali conséquence ya désobéissance ya mwana boye kotosenda azwi baconséquence exactement esalamaka na bana nzambe ndenge wana ntango yo boyi koyoka nzambe ozokonde kosubir baconséquence bana Israël bazalaki ovivre yango mbala na mbala n'importe quelle nation na mokili soki bango batiki nzambe bakosubir baconséquence soko balingi baconséquence tene il faut bazonga epa nzambe ya solo batambola eyenge bene na liloba ya bakumisa bobele ye moko nzambe ya solo
Toké na 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois 13, verset 1 à 3. La 23e année à Joas, moi à Akazia, azaki roi à Juda, Joas Chaz, moi à Jéhu, azaki régné na Israël, kuna na Samarie. A régné kuna 17 ans. Verset 2. Asalaki eloko ezaki mabe na miso ya Yahweh. Kosala mabe na miso ya Yahweh zandenge nini? Eza kotambola contraire na mokano ya Yahweh. Ezali kokumisa banzambe mosusu. Lilo banzambe lobik asali ba meme masumu o Jeroboam azaki pe roi. Mwana ya Nebat. O asaki nini a faire pécher Israël. Ye azako banana ko salaka mabe mana azo se de tourner na ngote. Nani asalaki te bana Israël basala lisumu pas péché. Selon 2 Rois 13 et 2, c'est le roi Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Rwanda azaki na base na yende asali bikeko pour être bateau peuple bakena ko kumisa. Yenda memi peuple ba abandonner Nzambe pour qu'il va servir faux Dieu. Verset 3. Kanda ya Nzambe, la colère de l'Éternel s'enflamma contre qui? Contre Israël. Et le Nzambe que Nzambe a livré bango na maboko ya Azael, roi ya Syrie, pe na maboko ya Ben Hadad, mwana ya Hazael, tout le temps ba roi bazo vivre. Donc le Nzambe a livré. Nzambe a permettre que baza la livrer. Pour Nzambe a violoka azoko violer libre arbitre na bisoti. Na autre peu exemple ya mwana akati musapina na prise à courant. Papa n'a pas ses instructions, mais il y a désobéir. Papa a ça autrement. Papa a ça qui a joué action à ça la même chose. Dieu a pekisi banabaye ba kumisa nzambe musute. Mais les enfants d'Israël ont fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Conséquence, yango bazaki nzambe permettre à ça autrement que baza la livrer. Na batu basusu, bikolo bisusu. C'est ça. Donc dans Juge chapitre 2. Juge chapitre 2. Tokotanga verset 11 à 15. Bana Israël basaki mabe makambo déplaire na Nzambe. Basaleni ba servir Baal. Baal eza banzambe mususu. Ba abandonner Yahweh. Nzambe tatana bango. Oyo abimisaki bango na Égypte. Bango bakei après d'autres dieux bako servi banzambe mususu. Nzambe ba peuple o nzambe pekse bango ke bakumisa banzambe ba toyo bikolo biye bezaki nzinga na bango. Bake ko se prosterner ko fukamela banzambe na bango ya lokuta wana ya mabe. Basali nini? Ba pesi nzambe ka ils irritèrent l'Éternel. Verset 13. Ba abandonner Yahweh. Ba servir nani? Bana Astarté. Bana Israël bangonde ba décider volontairement ba kende ko servir banzambe mususu. Nzamba ko sala ndenge ni. Nzamba yebisi ba servir mais ba décider ba sala. Alors ba conséquence c'est ce qui est allé. Ba ko subir c'est ce qui est arrivé. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et le banzambe il dit que colère en Nzambe s'enflammait contre Israël. O a livré bango na maboko ya ba pillard. O ba piller bango. Nzambe a permettre que bana Israël baza la piller pona nini. Po ete bana Israël bango moko ba décider volontairement ba violer lilo Nzambe, ba servir ba faux dieu. Ils allaient ba conséquences ba subir. Donc tant yo abandonner Nzambe, aucun no servir ba faux dieu, Nzambe ko protéger le souté, aux en protection Nzambe te, aux allez exposer na mabenyon c'est azabulu. Voilà ce qui est arrivé. Donc, Dieu a permis qu'ils soient vendus entre les mains de leurs ennemis. Oh, bazaki nzinga nzinga na bango. Baneze ba correcte ko résister ba ennemi na bango. Verset 15 partout au bazo kende. Babi loboko ya Yahweh zaki toujours contre bango.
Ça veut dire que nzambe azali sous protéger bangote partout bazo kende mabenyo se zo bango kaka. Parce que Dieu ne pouvait plus le protéger. Et c'est là nzambe ça alobaka na bango à l'avance, a juré. Ayebisaka bango yango que soko bosali voilà ba conséquence ko zala bo. Bango pe basali yango, ba vivre yango. Po nzambe ko sakate, ba tone ba ko saka. Verset 16. Yahweh a suscité un juge pour délivrer bango na maboko ya bato bazoko piller bango. Mais bana Israël bazako yoka ba juge était bazo kende ko sala kindumba na banzambe mususu. Bazo kende ko fukamila bango. Bango ba se détourner na voie o nzamba pesa ki batata na bango batata bango pe balandaki. Ba boy ko tosa mibeko ya nzambe. Verset 18. Tant Nzambe a suscité bango ba juge, Nzambe a sa nini? Sa poneli bango mokonzi. To ba juge po ba kamba bango, Nzambe a na juge wana. Et puis azako délivrer bango na maboko ya ba ennemi, banguna na bango. Na vie mo bimba ya juge, so ki juge na za telema azo marcher na Nzambe. Po nini Nzambe azaki koyoka bango mawa contre bateau bazaki ko opprimer bango, o peuple bazako tungisa bango. Kasi sima ya liwa ya juge bazaya ko zonga esusu kosa su mabe koleka bazo kende ko kumisaka banzambe mususu ko servir bango ko fukamela bango bazaya ko persévérer kaka na conduite ya mabe wana mato imangbongi. Donc tant nzambe mokili azo pona ya bango mo dirigeant pa di kamamboka na bango yenzambe mokeli azako zana dirigeant wana pe nzambe mokeli azako délivrer bango na mboka ba ennemi na bango. Tant que dirigeant wana azako servir nzambe ya solo. Verset 7, toke na Juge chapitre 3 verset 7 à 11. Juge 3 7 à 11. Bana Israël basaki eloko ya mabe o ezoko déplaire Yahweh. Ba bosani Yahweh, ba servir Baal na ba idole. Colère Nzambe s'enflammait contre Israël. Et le Nzambe dit que Nzambe les a vendus. Donc Nzambe a violaka na utako lo banabino, Nzambe a violaka jamais libre arbitre à bateau. Mais Nzambe a permetaka parce que ce qu'on a décidé de ça mabe, Nzambe a forcé au terrain. Dieu a permis qu'il soit vendu entre les mains de Coucham, roi à Mésopotamie. Pendant Israël, Bazaki a servi. Bazaki na boumbuana pendant 8 ans. Roi Coucham a dominé sur Bango. Alors, ce que yo lingi que colère en Zambé s'enflammer contre yo, tout contre nation na yo, contre mboka na yo. Bon, ça là loko ezako déplaire en Zambé. Bosana Yahweh, kene ko servi Baal. Colère en Zambé ko se manifester contre yo. Après Mbula Mwambe, oya kunyokama bana Israël ba gangi et pas Yahweh ba sambeli. Et le banzambe le bénini na verset 9, bana Israël ba gangi et pas Yahweh. Yahweh a suscité un libérateur ou a délivré Bango comme Renani Otnir. Mwana Kenaz ndeko ya frère cadet ya Caleb. Elimu ya Yahweh zakili konae a commis juge na Israël a Kena Itumba. Nzambe a livré ba ennemi na ennemi de Kushawana azaki roi ya Mésopotamie a livré en boko ya Odnir et le boko nezaki makasi contre Kusha. Pays ezaki na repos pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Et tant Otni mwana kena akufi le kone salami bana Israël bazongi suko sa makama nyamu nyamu. Donc la parole de Dieu dit que le pays fut en repos pendant 40 ans. Donc peuple est allé opprimé ou alingi ke azala alonga na misère, alonga na occupation pe domination ya bapaya. Et sengeli atika ko déplaire na Nzambe. Et sengeli atika ko servir ba Baal, ba idole. Et sengeli peuple wana azonga ipa Nzambe ya solo a adorer bobele ye Nzambe ye moko. Alors ndenge nini moto to bato sengeli ba sala po ba garder Nzambe toujours na première position na boye en évitant les idoles.
moko ya bafungola oyo ko aider e ko salisa yon de commencement de combat o garder nzambe en premier na bomoi na yo ezali ko bomba mwinda ya liloba ya nzambe epela na kati ya mayele mayo na boyekolaka liloba ya nzambe pe na bobombaka yango na mitema mia biso. Psaume 119 verset 11 lobi boy nazo sere liloba ya yo na motema mwangai po ete nakoka kosala lisumu contre yo te. But principal pour lequel ngai to yo totia liloba ya nzambe na kati ya motema biso ezali nini? Eza po ete tokoka kosala lisumu contre nzambe ya solo te. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banso na kombo ya elonga ya mokonzi na biso Yesu Kristo.